matakita moto esi epeli makambo eza ya kobeba makambo eza ya koinda makambo ye lisusu somo pas possible na Kongo na biso ezalaka pasi Yagabi avandaka na ekimia te Yagabi ayakaka na oya ye bandeko nanga somo na Kongo na biso batika makambo elekaka boye te bato ba opese yo ba félicitation lelo mais lobi ba koteli yo ba life matakita mais lobby, quand le même bateau, on va appeler ça ba félicitations, le même bateau, bakoya ko sasayo, bakoya ko finga, bakoya dans un système moko keno, ba baby c'est la yo moral. Wana penza nde bandeko na biso ya ba congolais. Bandeko na biso ya ba congolais ezaka pasi na ebite mboka nini elobata ye moko papa na biso bokechuku oyo mboka nini. Bandeko nanga eza pasi pe mawa. Bablo mosusu, mosusu to mona kakeno, biso nde ba oyo. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino makambo kitoko, Gavker ayeli bino bandeko nanga ayeli bino makambo moko ya bien bika na yo libela na Gavker. Bandeko nanga yaga bia lobi mama na biso le andaya abali na ménopause. Na Gavker ménopause ezalaka te. Na Gavker ata na 65 ans oko simba na yo mwana na système moko ya bien. Gavker azawana pona ba papa, azawana pona ba mama, azawana pona bilenge. Mutu nyonso yebi ki nzoto ezotungisaka yo. O comprendre ke makambo mosusu yotambola bien te na nzoto na yo. C'est le moment kola la pongite, c'est le moment benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Mama Léa Ndaya. Mama Léa Ndaya na memeli bino Yagabi nini ezoleka, moto nini lisusu, mbutu nini lisusu ezoleka, na batu na biso oyo mibale ba comédienne na biso ya tongo. Avant kota penza na mozindo ya makam nyonso, avant lobela nyonso oyo na kolinga koloba, ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser bino, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous.
Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Etoile Nines TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kande tokendaka, kote mosusu kandenge tosalaka. Talela PR, mwa eloko ya kolia ezangaka nango te na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi ya ba Gracia, Madame Céline Kaba, bambote bisika nyonso ozali. Bambote na nga na ye moko Madame Vicky Mambonzo depuis Sénégal, na pesi yo bambote talaka yo mwasi nzombe. Na pesi bambote na Madame Judith Diampoviza, bambote na Madame Marie-José Chala, bambote bisika nyonso bozali na système moko ya kitoko. Voilà. Bambote na Mama Joséphine, Mama Eugénie Zemanga, Mama Christine Lonongo na système moko ya bien. Lelo la famille toye awa, toye na Yagabi, toye na Mama na biso, Mama Leandaya. Ebele ya batu, touti komona, Mama Leandaya autaki kobala. Autaki kobala, tomona ki mariage coutumier na ye. Mobali na ye apesela ye dot nyonso o penza tolobaka dot nyonso mbongo nyonso penza o famille nyonso esengaka. Mobali na ye apesa ye biloko nyonso, basapato ya papa, basapato ya mama, o bamaputa papa, o mataki kitaki biloko nyonso penza o basenga na famille ya Mama Lea. Mobali na ye penza apesa nyonso. Kande boyebi la famille après libala Mama Lea Ndaya, moto ekomi kowaka, moto ekomi kopela, moto ekomi matakita, moto ekomi nde somo la famille na niveau moko pas possible. Congo na biso batika makambo te, Congo na biso ezaka Congo, ezaka pays moko bandeko nanga eyaka nango ka somo. Eyaka ka somo na yebite, objectif na biso tango toyaka pona kolinga kosambwisa moninga, pona kolinga koya kobebisa moral ya moninga, objectif to biti na yo na biso ezalaka nde nini la famille. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka yangoyo, bamapango ya kosomba yangoyo bandeko na ngai. C'est le moment sombela bana na yo lupango. Biso toboyi na biso lobi kuna bana na yo batikala kotelengana, bana na yo bazala bakuluna. Bamapango yangoyo la famille kande nga moko na lubaka.
eza na bamama mosusu batia na bango kolata liboso, batia na bango babiju liboso, batia na bango bavoyage liboso, babosani keno na se ya moi tozalaka bapelerin lelo tolobi nzambe akoki kobenga biso. Alors bamapango yango oyo $350 ya pamba, sombela bana na yo lupango, obando tongisa na yo ata malembe okoki koloba ane oyo na somba nanu lupango ya bana, ane oyo ekoya na bando tongisaka malembe ata soki oza te bana na yo bakotelengana na bango te, bayebi ke baparent na biso batikela biso mwa lupango ya kovanda na système moko ya bien. Voilà la famille lelo toye awa kande na bando beta lisolo likambo ya libala ya mama Léa. Bon, ebele ya batu babandai déjà causer la réaction ya Yagabi parce que connaissant Yagabi na mama na biso mama Léa ndaya. Donc entre bango mibale connexion ezalaka penza bien te. Entre bango mibale basololaka na bango bien te. Yango bomonaki ata absence ya mama na biso tumba na mariage ya Léa ndaya. Tumba akendaki te parce que ye na mama Léa ndaya connexion elekaka bien te. Alors ebele ya bato bando zela déjà réaction ya Yagabi parce que Yagabi to mona ta libala ya mama na biso mama de la paix. Yagabi après libala Yagabi ayaki ko sasa mama de la paix na niveau moko pas possible. Je me rappelle Yagabi koloba ke non yango libala ya de la paix soki ezalaki pona beauté mais de la paix alingaki abala te. Je suis sûr que ebele ya bato balanda parti wana ebele ya bato to basilikela Yagabi balobi azalaka toujours na maloba mabe. Mais ya tout oyo na ebite bato ebele baoloba o Yagabi alobi mabe Yagabi alobi mabe. Yango na ningi na tiela bino mwa audio ya Yagabi tolandango nanu biso nyonso tolandango la famille toyoka o Yagabi alobi et après ça nde tokozonga tosala analyse kande tomesana kosala ba analyse na biso. La famille tolanda audio ya Yagabi et on se retrouve juste après. La Léa mabe mutazuli bala ne basepeli na na mbali. Mabe. Bon tu la Léa. Abali na ménopause. Oh boy na boy. Ah bon? Nazotala kaka. Mais abali. Biso to mona kaka abali, c'est tout. Te Gabriel Robomwami. Non, te blague pas na osabino ke Yagabi Bolembo abongwami. Moi je ne pouvais même pas croire que Yagabi akoloba ke non. Kamaleya Yagabi pena kolobi yango malamu. Alors pas malamu makambo leka yo na Léa mais lelo pena ba dusu bazo benga ngayo. Mais naibite est-ce que comédien na ko balate? Il faut ça problème ou elanda na sima. C'est grave. Ngabite, ngakota suma mabatu te nali na asute. Batika Léa calme, Léa abali. Voilà, de retour la famille, de retour kande tolobaka, de retour na système moko bien. Wana ezalaki Yagabi tumba, mama na biso tumba. Selon ba explication ya Yagabi alobi batu bande bazo benga kaye. Baoloba o Léa ndaya abali na ménopause o matakita. Eza maloba ya Yagabi te, eza nde batu bazo benga kaye. Je suis sûr que ebele ya batu toti kolanda parce que ebele ya batu déjà baoloba o Yagabi akobi déjà maloba mabe pona Léa ndaya. Mais kolanda penza audio ya Yagabi alobi batu bazo yebisa ye batu bao benga ye pona koloba ke non Léa ndaya plutôt abali boye alabali boye eza yete. La famille ngana lobaka toujours dans la vie, il faut sepelaka na lipamboli ya moninga. Il faut ko sepelaka. Mobali oya bali mama Léa. Ayebi âge mama Léa. Ayebi très bien. Yamabe peut-être ezake akosa âge. Et pas ya mobali ke non nga naza mtombula boye zoka azana âge boye. Mais na âge wana déjà mobali ayebi ke âge oyo tokoki na biso kobota te. Ezalaka bongo. Tango mobali oya bala mama de la paix. Ayebi ki mama de la paix azana bana.
Tango pe babalana na âge wana. Mingi na ba âge wana ezalaka mobali pe peut-être azaki na mwasi akufa atikala na bana siko moyen avandaka ye moko ezate il faut azalaka na mwasi. Ba mosusu peut-être a divorça na mwasi na ye. Amoni bana bakomi kokola olie atikala ye moko parce que ndenge ezalaka la famille. Na bambula o nyonso 40 50 ans. Okoki na yo ko vivre sans problème. Yo moko. Mais tango tokomaka ba 60 ans wana ezalaka toujours malamu ozala na mutu. Oyebike na kolala na kolamuka naza pembeni ya mutu tel ako surveiller nga na butu soki na lingi na kweya ya kozala wana soki na beli moyana kenda kosokola nga moko to moyana kenda ka toilette nga moko ezate fona sala makambo nyonso na mbetu. L'essentiel naza na mwasi to naza na mobali oya koki kosokola nga oya koki kosokola ba makambo na nga ezalaka bongo. Siko batu mosusu baokanisa o mama Lea ndenge abali boy fo akendo bota te bandeko na ngai fo kotalaka babilo mosusu s'il vous plaît totika ba makambo wana mama Lea aza deja na mwana ebele ya batu tomona mwana na ya mama Lea Soraya tomona kaye ye kuto azalaka fier na mwana na ye na ba TikTok wana la kisaka ba Facebook n'en parlons même pas ala kisaka mwana na ye ezate ke mama na bisole ya ndaya o abota te yango wana bokotia na mutu to ba souci ba stress moko boyeke no ndenge za boy sikoyo kozala nde nini mama Lea akobota to akobota tete na ba âge oyo ngana lobaka toujours eza na ba âge soki déjà mutu obala 48 ans 50 ans oui pona bana nzambe espoir eza pona Gavker 65 ans okosimba na yo mwana mais mingi batu o babalaka déjà na ba âge wana balobaka na bango na obala pona kobota te na obala kaka nazala na mobali nanga azala camarade nanga azala nyonso ya ngai na bala mwasi nanga azala camarade nanga azala nyonso ya ngai na ba âge wana ezalaka nde bongo ezalaka teke no neti tomonaka ba jeune 28 ans 25 ans babalani wana déjà tombo obala na bongo ba 25 ans 28 ans boyebi ke ndenge to bala boye to kende na ndako alibala il faut to bando botaka bana na biso to banda famille na biso ezalaka bongo mais soki bokomi déjà dans les quarantaines quand même ata soki 40 ans yango 45 ans 50 ans olingi obota il faut mitala mwana ngo tongo na ozala na 60 ans ye 10 ans mwana il faut atanga 60 ans wana ozala toujours na makasi ya kosalaka 70 ans yende 20 ans asilisi humanité abandi déjà université. Est-ce que na ozala toujours na bambongo bilo nyonso fo kotiaka na mutu kuto mona kana biso mindele bakoti na bango kobala na mwasi babali ye na 40 ans mobali 50 ans mosusu mobali 45 ans mais bavandi basali calcul balobi soki tokomi kobota cela veut dire qu'il faut travailler dur pour na mwana na biso yango mona mindele mosusu déjà à 40 ans 45 ans bala na bango pona kobota te omona bakomi koloba keno to balani na biso bolingo to vanda na biso mibale na ndako alibala parce que na âge wana mwana obando kolaka imagine na ba âge wana soki to kufi mwana kotelengana eza bongo bato ebele ba obo oloba keno yaga bia za kala maloba mabe toyebi yaga bia za mto biloba loba mais na tour oyo alobi na ye mabe te pona Lea aye na ye ko défendre bien que entre bango mibale connexion ezalaka bien te mais alobi na ye mabe te batu nde baobenga ka ndenge batu babengaka biso toyebisaka bino batu babengi eza batu mosusu balobaka lokuta bokosa biso bino moko nde bolobi te batu babengaka communauté na biso eza communauté moko kisongi makasi batu balela kisongi na niveau moko pas possible ezalaka bongo batu nde babenga ya Gabi batu babenga ya Gabi pona koloba pona mama Lea ndaya botika moninga bala s'il vous plaît botika moninga asepela na libala na ye c'est son temps eza tour na ye mutu na tour na ye kande tolobaka le panier sur qui encore eza ngonga na ye la famille Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15
awa na kati ya commune ya Maluku terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.